fete bana aboyi kozala ingrat envers ses dieux. Ngeni papa Thibaut akondi boye konzambe na ngai akondi boye azaki maladi nde azomonana te mpona oye asaleli ye amona eke fo akende nango na ndenge ya loyembo na ndenge ya loyembo akondi vraiment ko ake nango nango aliesi ye poison ko nzambe na bomo ayembela nzambe na ye na loyembo apesa ye baaction de grâce mais eloko esalinga mpasi bandeko na ngai tellement toyebi ke papa na biso Thiergo alekaka mingi na kati ya Bellevue télévision place maladi na ye euti eyebi kaka ye na nzambe na ye toyebi ke na kati ya monde oyo na mokili na basociété partout mabe ekoma boyebi Hans alobaka eloko moko ke pa na ye poison na monde na bango existaka te wana eza concept na ye selo ye ndenge amonelaka mpo aotala kote bauti kote bakomi nano ayoka te ke o moto akushi na poison moto asali boye moto atielaki ye poison wana eza intel wana eza entre parenthèse mais eza concept oye amonaka alobaka or na kati ya monde nango ya maboke eza mpe na baoyo bakufi na bapoison poison ekoki kozala euti na entourage poison ekoki kouta na famille poison ekoki kouta na mosala poison ekoki kouta mpe ya sonable Cheko Matondo akufa na nini Cheko Matondo akufa na nini poison ekomemela ye maladi na ndenge mpe ememi ye na liwa alors papa na biso azalaki empoisonné mais bato bakomi koloba ke azwili yango kaka na entourage akondi vraiment nzambe na ngai po asalaka Thibaut wetu na kati ya bila télévision bandeko koma bokoki kozala na concept ya bongo koma bokoki kozala na mentalité ya bongo koma bokoki korefléchir nzambe na ngai Pampers Cruisers 360 has a stretchy waistband. Les ennemis biso nyonso toza na banguna biso nyonso toza na bato oyo balingaka biso na baoyo mpe balingaka biso te ntango bozoloba poison euti na entourage ya Bellevue boza na preuve na lie ya tournage yango estce boza na preuve estce Thiergo ayebisi bino kete poison nanga nazwaki yango na tournage songolo to mpakala yango ayebisaki bino est-ce que soki abimisaki morceau oyo te ya nzembo nde tomoni ye boye tolingaki toyeba ke il était empoisonné non juste pour nous dire que il y a des gens oyo ana problème na ye etikali ye na nzambe na ye alukela ngo nanu solution ye na nzambe na ye ntango lobi koya nde aye a exposer a informer public nde yango papa na biso Thiergo asali namoni mwasi na ye na TikTok alobi nzambe kaka touti musika pourquoi c'est que baleki na bamoment moko ya souffrance batraverse bamoko difficile papa Thiergo bandeko nini boyo mais amoni ke te malgré ça mais guérison ya mobali na ngai emonani guérison mobali na ngai akondi na maboke toyebi ke motema mabe ezali lelo kutu eza nango mpe susu ya kobombama te lelo mpena ezalaka susu ya kobombama te bandeko touti komona awa bauti kokosela na pape elombe kutu makambo semaine passé kaka bauti kokosele makambo ke te pape elombe atindi moko ya bana na ye na matanga babombo bakende kotiela bombo soki nini yango euti oloba mati tala niveau congolais baza na lokuta bato wana mama baza na lokuta bana ya sila oyo ya kosalir réputation pourquoi mpona nakendaki wana mwana ya groupe simba akendaki kuna
mwana ko simba kende ekuna oh peut-être akei on dit baza bandoki bato ya sila oyo bali kotia bato pandi likolo wana ye aza na lien na nini na moment ya difficile et tout konso abungisi papa na ye na compatir mais tala siko ba evoke salimi siko bino tango bozolo babongo ke poison euti kaka mama se méfier mama na biso kozala na biyamba yamba te nzambe na ngai yango théâtre yango franchement po kende peka liboso eza mwa pasi eza nango kaka mwa pasi bandeko parce que motema mabango ya bacomédien motema mabango eza mwa pasi po bo avancer nande peka division ngo ekota nande peka ekoma nango likambo baka eza pasi ya pasi bandeko. Merci beaucoup Maman Esther. Bandeko awa tozolanda papa na biso nakundi bwe ndenge nini nzambe na ngai opika akondi mbala moko papa Thierbo bandeko Seigneur ngo papa Thierbo nini ko okondi mbala moko Parmi Makango, il y a Maki, s'il a faisait partie. Eh wow. Makango m'a dit, s'il a faisait partie. Il y a Gabi Ondiri Fouba qui est né dans la scène pépé. Gabi Moutouna est salaga. Tout le monde a comme pour l'anzoto. Une grande partie va se rendre à l'union sur la carrière théâtre. Il va le monde baba qui va génération en dessous. Moi, était surtout une dumba ya Gabi. Et ça qui te regarde. Ah, Olobi, tu n'as pas cet exemple. Le lendemain, on dit Diana Koufi. Oui, Diana, à qui n'a pas combat Gabriel na monoko. Vraiment. Na makanisi. Aujourd'hui, affaire Madilu. On a ni question ngana olinga na yiba. Pourquoi ce Belleville lobi likambo? Achaka ngoga lobi na sila. Moyen. Si la lobi likambo achaka tika lobi na Belleville. Pas sila. Sila j'ai mis ma mère à couper. Ngai ati le boko na nga e mwe bakata. Namona mobali ya sila na yo kata kumbwa mobali ya sila. Sila na mobali te. Yango moni pesa ya agitation moi ça sans place au Kenya. Du coup, sango ya Mr. Wana Koufi, ma fleur d'âge et comme les réseaux sociaux. Moi personnellement, j'étais choqué, s'il faut le dire. Pour mon jeune garçon au avant l'âge, ça l'a rend passé parce que nous aurons toujours pas Yabana.
moni soki mobali to mwasi akomi kobota nde esika tokomponaka abima so na ntongo mpona nga te nakomobima mpona bato mosusu duku ntango akufi nayebi te liwo ezolaki wapi abeli nini exactement je sais pas mais toute la famille libota Madame Bellevue en particulier et toute la famille libota en général avec ses communicateurs, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée, à l'illustre disparu, paix à son âme, aussi à Maman Alina, particulièrement artiste et comédienne, et où a peur de moi, on a eu Mobali, il y a Ndingabongo, on a fleur d'âge, donc voilà. Voilà, toujours compétition na Maman Alina, quand on est invité dans le Tchikoloba, ça fait mal, de Watiki Bicho. Trop avant, Yam Stoté Koyambayo dernièrement, ouais. Dans l'émission Nangaï, avec Tonton Yam Simoro, communicateur, il y a Bella Production, il est le patron de Top Max Télévision, c'est avec l'une des Tokomiro Solo là. Ma solo, il y a Bartoli Tenio sur Oyo, Ezoleka. Actuellement, on a Internet parce que les gens chaque jour Internet. Tozolanda Toto famille. Je suis quand même avec Nabato dans Spabili pour Fumolanga là, j'ai invité dans la jour Tonton Yams. Bonjour. Ouais, bonjour gosse. Bonjour Namane Otuota Bisso, Motena Bango. Et puis Motena Bango nous supporte. Tonton des tontons. Vite fait dans le balangage des tontons des familles du Boka. Il y a 4 h du matin. Nabani Nabango. Nabosana qui collie à lobby. Clavier na bango. Tandis nazolia noli à l'osso. Beaucoup de misala au salaté. Ibali mbinga beaucoup de misala au salaté. Si vous je pas tu vas autant na ba commentaire ba toana ba mona ke commentaire à yam si yam be pezali. Ana commentaire na compte na ngamo. Na kena na faux compte. Voilà. Ce qu'on a tout na nesco bato ba tchela nga ba commentaire wana. Ono sala o yeza musalaté. Na tuni. Parce qu'il y a un des acteurs qui ont des fouteux là en palais. Voilà. Et nous y petit va comme on a la TikTok. C'est comme Luka basala ba bureau wapi. Ko ezaka ba bureau na bisoti. Donc boulot non ça la sikota pas balo bara. Bon kamisala au sala. Na pas ça religion à musala fait ça rara. Au que va na bureau et on atra, au que va na bureau mon ah ouais bureau na. Ce qu'on évite batango ba kota ba PC na mutu. Tamakamba. Tout ça, tu vas réfléchir, ça peut battre un chic. Parce que mon père est un chic, à comprendre que nous allons tirer dans la TV, dans la télévision. Tu vas via Banabato. Tout le monde tabac. Elle voit la petite femme maraîchère, mon nom est bissé. Mais on va comme ça au salaire. Donc, pour un bilan, il y a un salaire. Pour un gars, on a la TV, c'est fou. Pour maman, on a fait la fête dans la Mokodorina. Pour Bassi Balatawana, avec petit Jeep Stelloston, avec petit blues, il y a la matinée, mon tout, on a caractère boulot. Mais on est boulot. Arrêtez avec cette mentalité un peu banale là. Donc je trouve que les Congolais, à un moment, il faut rectifier dans mon tournage. Voilà. Voilà, Yams, Maman Linga, auto père de moi là. En tout cas, je suis de cœur avec Maman Linga. Déjà, j'ai entendu des rumeurs qui circulaient de part et d'autre. Tout le monde en parlait dans notre ville de Kinshasa. Maman Linga n'est plus, Maman Linga Koufi, la rumeur à mon banation. Azana yaza malade makasi. Maman Linga, Azaki dans l'hôpital, Azaki dans soins intensifs, elle ne parlait pas, machin. Elle ne parlait pas jusqu'à aujourd'hui. Santé Azananda. Tonton, jusqu'à aujourd'hui, Maman Linga ne parle pas. Mister Wana Koufi, ma fleur d'âge, et comme il a réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'étais choqué. S'il faut le dire, pour mon jeune garçon avant l'âge, ça l'a remplacé. Parce que dans un toujours par Yabana, mon issogi mobali, tout moi si avant mi bota, n'esca to comprendre. Abimesou na tongo pona ngate na komo buma pona batu nsusu. Vraiment. Et du coup tango akufi, éviter le wezolagi wapi abeli nini exactement, je sais pas, mais toute la famille libota. Madame Bellevue en particulier et toute la famille Libota en général, avec ses communicateurs, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée, à l'illustre disparu, paix à son âme, aussi à Maman Alina, particulièrement artiste et comédienne, et où a peur de moi, on a eu Ndingabongo, on a fleur d'âge. Voilà. Voilà, toujours invité dans le Tchikoloba, ça fait mal de Watiki Bicho. Trop avant, Yam Stoté Koyambayo dernièrement, on a une émission avec où ça la
droit de réponse par rapport à Bamakambo et Bandaki Koleka Internet, tout le monde qui donc on a vu sur des mères là, Sarah Tola, moi, Motu Mutezalaki, et puis le Baba Périté, oh, Bandaki Kozela. Bah, retomber dans moi après, émission, on n'a pas dans les années. Retomber dans Angeli. Sur tous les plans. Bon, personnellement, déjà, là, en fait, je dirais comme ça, dans ma mauvaise habitude, moi, je prends difficilement mon téléphone. Difficilement. Même mes amis, t'as dit mon Dieu, les autres, dans ma mauvaise habitude, déjà, téléphone, il n'y a pas vraiment dit. Ça dit, moi, sur mon téléphone, c'est que dans YouTube. Ensuite, téléphone, appelle les quotas, dans la carte à YouTube, et quoi, afficher appel. Donc, des fois, j'ai dit, bon, et sonner ceci, sinon rappeler. Après moi, on a rappelé tes premiers points. Deuxième point, on avait tabaté belé vu dans WhatsApp. Pas par besoin, mais par erreur. Au moins, un message, monsieur, mon takomaki, na koti, na tangi, fait na répondre na tché, na répondre na ki osama ramsuta on oya, na bimi na tiki mon tana bon. Et ça a découragé beaucoup de personnes à m'appeler. Ça a découragé beaucoup de personnes à m'appeler. Retour, oui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Après un moment, j'avais dit que non, il y a Manangate. Expressement, j'avais dit non, il y a Manangate pour ne pas. Et là, je vois insulte, de part et d'autre, il y a pas tout. Il démarque ça. Bien qu'il y ait un sport bien. Maman, comme il y a un bien qui dit sur le téléphone, il y a un peu. Si il y a un peu de tabac, appelle les petits, par refoulé. Appelle les petits, par refoulé. Laissez-moi dire un grand merci à Yassivine Jane Jolie. Il y a mon amour, il y a le Sako. Il y a aussi à maman bébé Djema. Et par fait, quand il y a son Kana, le Sako, Bololé, Kemi, aussi à ma tante qui s'appelle Emeraude de Bosanko. Et bien, il y a des paiements de mer. Pour nous, on a un moteur. Tiens, les garçons sont restés silencieux. Parce qu'il y a des gens qui vont gérer émotionnellement. Parce que mon temps, on peut bima. Ils ont parce que nous, tous qui Sarah, le maire, Yams, ce sont les mêmes personnes. Sarah, d'abord, c'est des gars rapides. Le maire, il c'est des gars rapides. Nous, c'est des gars rapides. Et puis, nous, on a tout dans l'équipe. Voilà. Le reste, l'accident, la catastrophe, et ça, manati, nasima. Donc, et talinga koutoute, donc, et talinga te, c'est-à-dire, donc, et talinga te. On comprend? Et donc, on a tout dans l'équipe. Ça va pas à bon. Tout ça, l'équipe, la catastrophe, rien à se mettre à l'aider. Ok. Il y a un ici, là, tu as dit, si la dame va la mon samedi. Non, tout le monde dit, il y a un été fait dans le banc. Il y a un ici, si tu as dit, dans mon dit, baba, il y a Gabi, il y a ça, sport, bon, ça taille. Il y a un été fait dans le banc. On comprend? Ça dit, il y a un bon, chez moi. Il y a des émissions là. Non, l'émission là, ça dit, on a véridique direct. Je suis comme ça. Donc demain, on peut nous tourner dans un avec mon taouer ou bêta plan en réalité. Et ça, Yams. Yango Anomoni. Ils ont fait de leur mieux. Ok. Ils ont fait la canne avec Yams en bêta. Voilà. Donc, quand il y a une parenthèse, c'est pour moi. Voilà. Et appelle na bango na moni ku petit moi ya singi ni mona ngalo abenga ngana pisu kwani bina mona ipe jona ya zo benga bref benga ipe to ka ba chaki manager ngati ka za manager na dongo li jona ko ngeza pe ba vina bango confidentiel bana besoin to ba ibati sogi yibani mswe za afo mais faginda pexa demeure parce que tu réfléchis à des mots, tu as une pensée différente, tu as une réaction différente. C'est-à-dire la manière de réagir, on a mon Dieu, hyper super. Donc moi je passe toujours au delà. Il est toujours à l'extrême. Moi je suis que ça n'est pas de mon thème. Voilà, je sais que ça va de mon thème. Alors, cette mission, il y a Gabi Obikati. Ok. Oui, il y a Gabi Obikati. Il y a Gabi Obikati. Mais est-ce qu'il y a des chances dans le Gabi qui a Gabi? Il y a des côtés très Thérèse Obikati. Thérèse non pas seulement mal éduquée. Besoin d'éducation, de rater l'éducation. Il y a la différence entre mal éduqué et rater l'éducation. Et bien éduqué. On comprend? Quand un enfant manque l'éducation,
c'est difficile qu'il apprenne à la rue, à l'église, à l'école, aux alentours des amis qui sont bien éduqués. Moi, nous, on rattrape l'éducation dans l'environnement, on est mal éduqué. Mais il dit ça, il va pêcher le logo. Joalango, après, on a Simon, merci au boulot qui est. Et bien, éducation, quand même, c'est un merci. Au moment, par rapport, on est quand même, c'est un merci. Mais manière, c'est un merci. C'est moi, ma vie. Quand on vient dans l'école, l'église, tout l'environnement, malamou, ça c'est moment là, merci. À Bonisi. On comprend que manière d'appréhender quand on sait merci. Ils allaient malamou. On est dans une balabala et à malamou. Moi, non, si vous avez une éducation, tu as raté le roi Bana Thérèse. On comprend? Moi, non, raté l'éducation, le roi Bana Thérèse. Ça dit, so, ici, c'est un merci. Pourquoi? Parce qu'il y a bien monté. Ça dit, moi, on a raté l'éducation. Il y a un maman, il y a Internet, il y a un sabat de bandal. C'est le roi Thérèse. C'est le roi Thérèse. En a carrière, a construit pas président Khaled, mais a bomi en haut, la fertilité la bousoba. T'as net comment ça gagne na mayoto. T'as net kota ni na mayoto comment ça gagne na boto. Toto yam ce problème il y a problème il y a Thérèse to banda wana parce que yo lingi. Ah yo na question to fu mama wala to banda. Na Dieu de programme nous zali to la ngamo ni na obeta yo yi. Non. Écoutez tout ça. OK. This controller is $0 now. It is an affordable controller that won't get stick drift This is the G7SE from Temu, and it's the first licensed Xbox controller with Hall effect joysticks. The precision tune Hall effect triggers and sticks make it easier to hit your shots. And you can turn the paddles off. When you don't need them, you can use the Nexus software to remap all the buttons, and for more customization, you can. Remove the faceplate and paint it any color you want. This kind of deal is hard to pass up, so go check it out yourself. Only for new app users with qualifying orders. Terms and conditions apply. Non. Écoutez, tout ça. OK. À chaque fois, tu as ça la constat. Ce que c'est les Cambouya, il y a Belleville Oyo Defandaka. Derrière les Carna TV, à l'Obarayango, toujours dans le bien. Problème est arrêté. D'abord, je profite de cette occasion de dire un grand merci à maman, maman apôtre, qui salue maman. En tout cas, maman. Toujours dans la négativité. En fait, comme Thérèse a souffert, n'a pas mon corps. J'allais rater le décollage. Moi, je suis raté le décollage. Voilà. Quand on a petit conseil jour là. On a besoin de fatiguer. On a besoin de 36 ans. Enfin, à 36 ans. Fleur d'âge en fait. Les longs âges déjà. Il a 36 ans. J'imagine que à 36 ans, au fil de Bana, à 8 ans. Asi Ayoka est au Tigabana. Si on a besoin de Koufa, si on a besoin de Thérèse, paix à son âme, son mari, à Tigabana, Bana Bazar, la responsabilité, papa et maman. Soit une maman Azadé, c'est leur papa qui va assumer des responsabilités. Soit une papa Azadé, c'est la maman qui va assumer la responsabilité, l'éducation. D'ailleurs, il y a un adage français qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme n'est pas éduquée, ne vous attendez pas de la bonne chose à vos enfants. Et une femme qui n'est pas bien éduquée, elle a conduit des enfants. Directement, il faut penser aussi à vos enfants, parce que ces enfants vont devenir les amis de ton enfant. C'est-à-dire, une femme, moi, si on a une éducation à la montée, à pondre, c'est-à-dire à botibana, alors il faut veiller sur l'éducation de tes enfants, parce que on a besoin d'éducation à la montée. Je vais comme mes camarades à moi, par baby sapé banayo. Makasi. Tired of waiting hours for Solana? Et voilà. Papa na biso Dani na motema tala bougar. Moi si ba pese la mbongo mama
Yangwana na comprendre jalousie na bango. Moi c'est makolo poussière, lokola bela. Moi si ya lele, moi si ya moteki kwanga. Keko papa Dani a telemi kaka, alandi etina kipesi. Na comprendre sikoyo, engambe ya mobali oyo. Mobali oyo ya kitoko oyo. Otali montre kumisi nzambe na liboko. Papa biso. Yangwana ko ba Gabriele, ba Sila, ba Telesi, yangwana na comprendre. Sila yo kozo mobile modelo. Papa Dani na motema. Papa biso to bombi Petro. Ba pesela ngombongo, kalate di bala pilon lilo. Di bala on a ba religieux devant Dieu, devant les hommes, les autorités. Les amis et connaissances. Mama yango wana koba koma motema keto. Moi je suis kama kolo poussière. Moi je suis moteki kwanga elongi kubuka abongaka te azala nanu bwe moi c'est makolo poussière papa Dani atali alobite nga lingi na aka moteki kwanga nga na lingi na aka papa Dani na lingi na aka moteki kwanga makolo poussière nzoka nda yokaka bilengi ezanga lipasa papa Dani na motema moi so ba pesela mbongo moi so makolo kubuka makolo poussière lele nini mususu motema mabe hypocrite satana atali na papa Dani umonaki mama sosote oh pwani zo sabu ko yo bimisa sekele awa papa Dani na biboye yo umonaki sosote yo lingi no kama kolo poussière papa Dani balalie papa Dani na motema oya biso Dani kukwisa komo ni na zela non kikuli te evinde kikuli kikusa voilà na bombi pe na ten papa Dani na motema Daniko na motema papa Dani na motema oya biso papa na motema tobombi tokobomba lisusu te ya biso papa Dani tokobomba lisusu te ya boye bazwi wapi papa Dani yo monaki Gabriel te bango bato babotami na ville omonaki kokoriko ya Sila te ya botami mwana Kisasa omonaki Teesi te Kingo Soso asi akomi Tioko za isu te komi rouge papa Dani atali alobi ngali na aka makolo poussière ngali na aka mama kipese nali na aka kuki nali na aka mabele minene nali na aka comment kubuka papa Dani na kena on a que se préparer 5h du matin na que se préparer na sala live papa Dani mikolo yo na yo bébé mon papa bokilo mon semeki national papa bébé na biso mobali opesela mbongo mwasi ba pesela mbongo okangi franga no obali nde bakolo poussière kuna bazokanisa madilu nzembo oyo eza nzembo ya nani nango ayembi nzembo zano na tano nzembo yango na walingo tia te po musique na internet nana ayembi nzembo oyo nzembe oyo nzembo nani ayembi yango
Nani ayembeli biso nzembo oyo? Nzembo oyo nani ayembi? Nzembo ya Madilu, ya Papa Wemba, ya nani? Nzambe. Franchement. Nakoya bandeko. En tout cas, Papa Dani, to sepeli. To bombi. To bomba peli sute poani. To bomba poani. Pona ni to bomba kaka. Ha. En tout cas. Papa Dani na biso. Merci nengo pesi la biso mbongo. Po mobali. Abongaka na mwasi. Mwasi pe. Abongaka na mobali. Otali bilongi ya kitoko te. Otali bilongi eza kuna te. Bilongi ya kitoko wana ba Gabriel bandumba wana. Ndenge nini ba kosepela na tata oyo. Ndenge nini ba kosepela na mama na biso Belleville. Muto osepela no azate yaya. Il faut comprendre ngo. Obali mokonzi. Ba peselo mbongo. Ba bimisela yo mbongo. Yo bali penya mokonzi yaya. Yo penjo bali mokonzi yaya. Il faut mizuaka. Vous comprenez? Mizuaka. Nata na problème te. Yo mizuaka kaka. Muto sepela no azate. Apa nga pe mama na yo. Yaya no na bala na nga bandakala. Vous comprenez? So na bala kite nenga na yo kakanda. Biso watoto bala. To yo kila baninga kanda te. Vous comprenez? To yo kila baninga kanda te. Merci beaucoup.